Oui, peuple congolais, bonjour. Lelo, tozali le jour J-21. Nakanisi Bobele Ngunga, ezali kokende mbangu pe mikolo. Pona Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Alongwa na ibonga bokoko esika oyo mayele ya peuple congolais ezalaka. Bandeko, tosengi na peuple congolais, tozali na rendez-vous mibale te. Tozali kaka na rendez-vous moko le 19 décembre, mandat et occupation na République démocratique du Congo esi esili ekomi proche. Toza kosenga dialogue mususu te. Toza na besoin ya kosolola na batu ya mayele ya mabete. Même Louis Michel aye na mboka na biso sololi à gauche na droite. Boye bake Louis Michel azali mukokwanza mboka na biso te. Ezali chaque fois ba payande ba kozola ka biso temps sur d'état. Cela veut dire quoi? Tant elingi koloba boy, tango bomoni elembo moko boy boso sola spirituellement nazalaki mowe na représenter ndenge bino boko souffrir lobby peuple congolais se totiki occupation pendant 18 mois. Oyebi combien ba ko réfléchir pour ba changer constitution na biso, ba kotinda ba soldat na biso na retraite po bayeba kalisusu wana bazali kosala bazali ba congolais bazali koyeba mabe na malamu ndenge ba étranger baye na mboka bazali kosala mais mukolo bakotika la bango moko na kati ya bibonga bokotika la koyeba lisusu te oyo ezali koleka na mboka na bino tokokoma les enfants perdus wana poto bakozala sans éducation. Bomoni biso devoir na biso ezali kokolisa bana oyo bazali kolinga kotengama na kati ya mboko ya mundele pona kolekisa nzela ya bukoko komba na biso tozali kosala ezali pona kosauver bana oyo bayebi nzela ya Kongo te. Yango wana biso oyo tozali kosala ezali devoir, ce n'est pas un choix, c'est un devoir pona mwana nyonso ya République démocratique du Congo. Place yo zali telema salela Congo na yo telema le 19 décembre RATT nazali na mingi ya kolobate to na kotikela maloba pa ya ndeko na ngai kotala ngai commandant Louison alimbola bino likambo mokiaza nango na motema po aye na kanda alobi mwa mingi mais na kosalela bino programme na nga en bref. Vendredi le 2 tozali na réunion ya munene kosalema na Osh métro Osh et pas yande qu'on a biso faire na salle o ezali en face à l'éclair. Soki tolongwe wana na ba programme mututu aya na 5 €, 10 € chaque jour na ba marche parce que to sala marche ya munene et ko salema na Château Rouge les 17 direction place des Termes. Après wana to kozala na nuit debout devant l'ambassade de la République démocratique du Congo. Mutu oyo alingi ko participer na nuit debout aya na kwet na ye ya malili tokosomba ba réchaud ya ba chauffage ya pétrole tokozala wana pendant 3 jours ti mokolo Hippolyte Kanambe akoko ya longwe na ibonga ya mboka na biso bana Congo bondi maliwa politicien moko ya kokosa bino te po politicien ya koya kolobela bino o botika to négocier na ye yeba ye na bana na ye balala ka bien correct ndaka te voiture ezala ka balea ka bien. Mais bino peuple congolais bozana esika moko te ya koliela ya kotelema ya kosukola mai ya courant bokoki kolinga lisusu makambo wana te mutu moko boye a dominer sur bino o rassemblement moko boye salaka ba idée pona batu nyonso o soki babenga ngo soki majorité moko boye esalaka makambo pona ba congolais. Non, c'est les Congolais eux-mêmes doivent choisir une personne pour les diriger. Même pas, c'est les Congolais qui va diriger le président qui sera en place. Décision ya peuple congolais de Kobana Salema. Yango bomona exemple oyo na koya ki mabele pona souffrance na bino. Oyo azali na mato ya koyoka ayoka. Oyo azana motema ya kondima andima. Yango topesi bino programme na biso mututu aya na 10 € na ye poto emeka koede ba mususu oyo batikali na Congo ba ko manifester ba komela bana besoin ya ti moi milki moi boye moi lipa po basana na endurance ta 3 jours ba kimisa politique Kanambe ingeta na tikeli maloba et pas ndeko Louison ndeko mo général Salobi boyoki programme makamsu boyoki yango to tikali moins 21 oyo to salaka eza devoir na biso bana mboka
eza devoir oyo tosalaka mpo tokangola mabele ya bakoko ndeko na biso bauti komenase na Belgique soki aliaki ata 1 euro ya bato wana me lelo bonga moni bote vivant me yo bakoko basali avimbi te eloko te scanner akoti kitoko makambo so bien me eloko tozobeta mbela topekisa miziki awa mokili fanda kimia toza na bitumba na mboka ekufi me bapekisa miziki bapekisa te bobundisa ndeko na biso général Babin azobundela nation abundela mboka na bundela bebela bakoko me eloko tokobeta mbela producteur oyo tokoyoka a produire Fally Ipupa wana akozwa biso nyonso aboma biso Belgique tokokima yango te tokoya Belgique marche ya tokoya tokobanga mutu moko te tokoya ndeka tokendaka kaka tokoya ndenge kaka tokendaka bobiki ba général kendeki na sentir na ye so général kendeki sentir na ye engazala mobulu commandant Luison balian koba balemba na poso voilà oyoki balian koba balemba na poso nga nazali koba pe nazala na poso bakokoka te me remaniement na équipe na biso ekosalema mpo oyo ezali likambo moko esalami spirituel yo bato mosusu boza komona baza kokangama na biso na kati ya mitema na bango balingi biso te bato mosusu boza komona toza na komba me bazali na biso te mitema na bango ezali bareconnaître bango epai ya occupation bazwaka mbongo oyo nga na moni na miso na Belgique bakombata na Belgique nayoki mpasi na motema bango moko babengi nga nazalaki na nzela ya kozonga na France mon frère batiki nga na maboko ya baennemi me nkolo na bakoko na ngai na 8 millions de morts soki nazalaki kolia mbongo ya occupation nde bandeko sacrifice humaine oyo po bango bazwa ngenge oyo balikaki balekisa nga mbeka po bango bazwa ngenge ya komba esimbi te epuis bakokoka te touta bikolo na bikolo oyo aza na mwa bakisi na ye ya mike oyo nango na komba eza spirituel keba yango wana nasengi na peuple congolais bolamuka makambo ya mike esila ndeko Luizo continue bolamuka ndenge mon général bolamuka peuple congolais botika blague bolamuka yango na otokoloba soki général aliaki ata 1 euro me akufi me bakoko basali me baproducteur tozobeta mbela bomeka te likambo esalami esuki awa te tokolandela yango mpo toyebi bandako mwasi naza na porte mayo ya Fally toyebi me Fally yo bapekisi miziki olakisi koza gagne yo mona moke lokola yo olingo konza mikolo epuis mboka nozokufa yo tamunda na voiture abina kisasa te me bana mosusu bapara na bango bazotanga classe te me yo bozoseka na mbongo soki boliaka bambongo bamikonzi kuna toyebi te opesi bato bambongo po bayaka boma général nzambe akonfondre bino me likambo oyo ekosukaka te mpo toyebi da ndako ya moko na moko toyebi tokoya biso tozodefendre nation tozodefendre mboka na biso babela bakoko na biso babundai mpo na biso pourquoi biso tobunda te bana na biso toboti awa bakotuka biso un jour papa mboka na biso wapi tokoexplike roni likolo bakuyakuyana bazwa biso mboka bato bayaki na babota ya mbula bakoni bamillion bino mofandi kaka bibo non peuple congolais bolamuka le 19 bolamuka mutakosa bino te bolamuka bapa mikonzi mosusu bazokosa biso babanda kala ti lelo tozomona kaka clair te yango tongi tomona clair mbula oyo akokende basoda na biso bolamuka boza wapi bolamuka bokotika mboka kende boye te baminduki na bino na boye bobaluka ngo epa na bango bobalusa minduki epa na bango soda akufa na front ngai eza exemple ya moke nakendaki bitumba ya Congo nakendaki koluka mwasi te nakendaki kozwa mbongo te nakendaki koloba makambo ya Congo apele ya bakombata Belgique ebeleli ke awa biso makambo eza koleka etanke ngai na ndima devoir na ngai etanke likambo nyonso ya République démocratique du Congo oyo mwana Congo akobelela ngai etanke fils du pays nakose présenter pour natia loboko na appuyer mais yango wana tozosenga na peuple congolais bo réfléchir nanu mwa moke tozokokendela likambo ti wapi
na bino bakolabo boza kolia mbongo boza kotinda baleki na biso bakoli na poto basala bandeko na bango mabe mwe boyebaka yango bana na bino bakotikala pe na mokili oyo lelo oyo biso bazosala biso mabe boyebake bana na biso pe bazokokola bakokoma pe mikolo bakotalaka pe bana na bino balobi yo papa oyo seri boye na ane boye osalanga papa na nga mabe lelo nga pe nakomi na 25 ans nasali yo mabe na ti ombeli na nzela ekokoma vengeance sur vengeance alors il faut bo comprendre eloko wana ndenge biso tozali awa toboti mpe bana mibali baza komona ndenge papa na bango azali tabase un jour ils vont se renseigner ce qui a fait ça à mon père eza tel mwana kingani ye akeli ya mwana na yo okosepela komi mona ozali gangi biso tozali bato touti na mboka toyebi valeur ya mutu na mutu babe masomba tombolaka mutu te mais awa botomboli ngai ntango nakozongisa bokoloba naza voyu naza mutu ya liboma nazalaki na nga maboka kokangama nayeba nabetami mpo na Congo nabetami mpo na bolingo te mpo na kozwa koluka mboka bino bandeko le 19 décembre tozala bomoko bakombata nyonso ya monde entier merci longonya na oyo nyonso bozali kosala mais tokotika te nous devons libérer kozeri moral malamu ba matériel na biso za malamu te aujourd'hui na tiki bino na maboko ya ndeko Louison alimbula bino na suka bon peuple congolais to moni que to comme na suka lobi to limbula bino suka malamu ndenge général lobi to la muka bo la muka to lembi bo umbu e pa ba paya kuma mboko mo ba paya ti ba ta Congo Brazzaville ba ba konzimboka yangola ba konzimboka e ko makana ndengona non Hippolyte Kangabe suka na ye ifa kende akaboli mbongo belebele na Belgique ba kolabo batonde belé mais to banga bango te tokoya o basali général tous les combattants bola muka combattants nyoso bola muka o basali général tokoko tozo digérer ngote tozo digérer ngote ba ko sope mbanu na bango so ba makasi ba ko mabiso bona mo be ba comme to ka ba maître ngotiwa to yepa na kama maître ezali kama mabele kama mabele ba koko na biso ba bundaka pourquoi pas biso to bunda pour la bano ya biso bolingi bana biso baseka biso tozanga mboka toko telenga na mokili te peuple congolais pardon bola muka likambo ya mo général et pesi toli et pesi leçon pardon et puis si leçon munene na peuple congolais et puis si nous leçon yangote to suki le loboye lobby to komeka suko so la malamu na bino inge